beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, partout vous êtes, partout vous me suivez. Salut à vous et bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, News de King, avec mon petit Massimo, la star, la journaliste internationale et professionnelle, la Koumana. Je suis là, la femme du peuple, bien sûr. Merci, salutations, coucou à tout le monde. Coucou en tout cas à mes fans. En tout cas, vous êtes très nombreux devant vos écrans. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Et salutations déjà à maman Cathy Bakissa, ma maman chérie, de gros coucou à vous. Et je pense aussi à celle qu'on appelle la joie Ama de Pichon à l'hymne national, donc la maman sociale depuis France. Salutations à vous, salutations à Noël Kikiani depuis London, papa na Victoria, Noël Kikiani, ma maman Titi Kikiani, chantier Kaye Blaise Kava, dans Kata Kenya. En tout cas, super salutations à vous. Et aujourd'hui, je reçois l'homme de Dieu, l'évangéliste Gauthier Lukeka, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour maman Betty. Oui, bonne santé, vous pouvez bébé, hein? Oui, santé, ça va maman. Nous sommes toujours par la Dieu. Donc santé, vous allez bien. Na bolonganza mais nous permettre très à bien pour créer ça dans ça dans le bico ya libota. OK, voilà. En tout cas, évangile Gauthier Lukeka, le lot de la nouveau sujet sur le temps de miracle. Les lots bassin nanzambe ebele, toba nanzambe ebele, mingi ba landaka évangile plus na miracle. Ce que l'église au pasteur a balisaka batu, donc dans le sens que oyo sambeli nzambe na ya peso bala, au moins na muto aza célibataire pas pour profiter aya ko zwa bala, voilà. Donc tout ce qui a robota et puis misale te ba voyage et tout. Donc toujours un peu pour parler sur ça, donc sur ma solo ou toujours le là sur le temps du miracle. Un mot d'abord par rapport à ça. Expliquer notre côté de tout que l'homme dit sur le miracle. Bon, la personne en beauté, la bande de Kouazolanda, na répondre à la question de maman Betty. Miracle, oui. Ils ont une existence dans le monde, le miracle existe réellement. Peut-être que bateau bandi maraté, bazakana ba tende wana que miracle existe. Raté balongola. Mais sauf que différence ces alliés, ils ont un miracle moko fondé, où ils outil pas nzambe te. Miracle bazo sala ba magie, bazo sala doka mulili ya boko, wande miracle. Mais miracle ya nzambe yango moko ezali. Surtout ba makio. Je pense au roi prince à contredire Naté Nakati à Londres. Salutations à vous. Voyez pas ça, homme de Dieu. Et puis à lutter à Kadibalaza, il y a vraiment ma de Muzindo. Bien que nous soyons bien vraiment 60% voilà. Maman qui nous a dit, tout le monde va passer en sous pas ça, maman qui mais maman Bézita na lobi babilo ya bokoko na kata babilo ya bokoko na yango ne mama ki ona na nyonso nozolo babilo ka molili tele ne batubenga wana yango bazwi ba intégrer yango na kati évangile ezana na beta moi lisolo moko muke ya moi inuit ezana ndeko moko autaki ba côté ya Équateur ya ngina biloko ne ya mboka akutana famille moko eza libanda ya Congo bazoluka mosala nzambe tant ba pesi message wana ndeko na bango na Kinshasa aluka ba mosala nzambe agir yango comme cop ake coopérer na ndeko wana utaki mbanda ka lobi non ba ndeko na bazoluka mosala nzambe. Alors yo lokola ozana biloko nini yaka comme ça pour se présenter yepe ayemba la moko pour se présenter mais na biloko molili à s'utiliser comme un prophète mais na suka bango ba yi au mona bimona mona. Donc dans les débits, on a qui ouais miracle nini boy mais ça va y comprendre nguya kwa bande ko sala biloko kwa les agi nzambe te la biloko sur oui azaki vraiment ya nzambe. Donc nenga sunga bande ko ne bazolanda nga wana miracle ezali ya solo ya mulili pezali. Alors miracle ya nzambe to tsaka tembe parce que na kata miracle ya nzambe na Bible to mona ba kufi ba c'est quoi na miracle ya nzambe Bible betali solo mutasala 12 ans na malade ya makile zotanga asimbi lamba ya nzambe miracle et s'offrir na kata bongo. Donc miracle ezali même jusque là pona bato azana malade ya sida akangola minango mutabota kate aboti. Donc miracle ezali vraiment
Voilà. En tout cas, le ministère, témoignage de nos pays, vraiment, Zamba évangéliste Gauthier Mokeka, Azana Bomo, de Tolobaka. Donc, il est au contrôle, Dieu est vivant. Il m'a remis le bélobité. Oh, et Kaka Zamba évangéliste Gauthier Mokeka, Takoko Salamaka. Bon, dans le cas il y a le ministère Nangaï, un témoignage vraiment ébélé. Topé Ramakambo et Salami dans le ministère Nangaï. Sur base il y a un miracle où Nzamba Sali na vie ils ont vraiment ébélé. Ils ont battu nos sous, on a qui chasse na samedi na par téléphone, Nzamba limousi malade. Dieu est témoin. Nzamba limousi malade, moko ya grave, ye moko donc azondi maté. Donc na minganga elekeli bango na poto na ba comment bikomba ba boto wana ko kolobate. Donc na ministère Nangaï wana ko pia makambo Simba ba Samuel. Voilà, Anna Simba Samuel. Vraiment. Oui. Donc, dans le cadre du ministère Nangaï, il est ébélé et jusque-là, ils ont continué à Moussala. Et surtout dans Moussala Nzambe, si tu es toujours fidèle dans l'œuvre de Dieu pendant que Nzamba Benga, la sérieuxité, tu crains Dieu, tu es vraiment pire honnête. Alors, onction et miracle et il jamais dans le cadre du ministère. Donc, on a beaucoup de gens qui sont mis sous collègue. Donc, on a mis comme ça dans la télévision, on a un chantage et un miracle, on a mis ça non. Mais on a par rapport à Nzamba ministère, il est vraiment. Voilà, en tout cas, very nice, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mais les lots, Tomoni, presque le pasteur est belé, pour nous, un miracle est belé, pour or la Bible nous dit nous avons conserver 2 mètres à la fois. Bon, au moins miracle oyo bango ba okele koluka na panganga raison na ngwe luxe ezali bango baza ba commerçant nazo critiquer na ngambo to finga na te nazo ba ko eza logique mingi wana moni baza ba commerçant na kati évangile. Alors seul moyen pour teka produit ko ezali évangile to pe musala nzambe il faut aluka biloko moko ya molili ya mbangu ya ndenge moko ya mabe ko impressionner ba tout moment pour que ebende la tembo. C'est pourquoi on remarque que Batouana Ming Bazalaka souvent, avant Ayamba, il faut la participation. C'est ça là, à vous saigner la mombo. La bien à vous faire combo moko na bossa les gens qui mangaient. Or, hier lobby, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Mais sans remarquer que mon tazo tek un miracle, cela veut dire Aza suis Nzambe. C'est tout à fait pas que les Rolukabilo c'est tout à fait pas tek parce que Bazana Nzambe. Alors, on a dit que tout ça, nous avons dit que tout ça, nous avons dit que nous avons la raison de riche, mais la raison de servir salut dans Nzambe. Pendant que la Bible dit, il y a le livre de Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire pendant que Nzamba est là, ils ont bien, babala, babota, babonga, babosala misala, ba se retrouver. Les réseaux de ça, il y a sous les abattements à Bobondi. Mais dans le cadre de l'évangile de Batouana, ils ont mis sous les alors, quand on dit que le domaine de Bopambo, ils ont fait un peu facile pour récupérer le thème à Batou. La tête dans le domaine. Donc, dans le cadre du ministère Nandaï, miracle était à Maka, repentance était à Maka. Donc, dans la suite, il y a un miracle, il y a la repentance. Parce que, beaucoup de gens ont fait la question. Mais miracle, ils ont ça. Voilà. En tout cas, il miracle surtout quand on a poto, permettez-moi le terme pour la la pasteur à qui aventurier, pasteur escroc, pasteur comment donc au beto kaka prophétie moko beto miracle moko boya lokuta kwa ni kwa bisaka moto $1000, $2000, $500 mutu assémilé. N'habitez évangéliste Gauthier Mokeka. Vous voyez pas que d'autre part, ils ont mis des bassin dans amené dans qui s'appelle image l'évangile de Jésus-Christ. Oui, les alliés, mais locaux yo ngana oyebi sabana nzambe ni bazola nangai. Bien sûr, ils ont un bateau avec des salutations, la salle nzambe et bien musala nzambe, mais boye baraki ya bien bazali. Donc
différence c'est ça toujours ya mabe bazali ya malamu pe bazali exception ezali alors yango te elongola bino na kati ya mitema ke basala nzambe ya bien bazali donc bon en généraliser biso tout okomi ndenge eza na famille moko na Londres famille wana pour que bayamba ngai c'était problème ezalaki vraiment problème bane kodima te o bino bapasteur ya Congo bozalaka bo mais lelo ndenge bakoma koyemba papa banda tokutana basala nzambe bala kosoto mwa mosala nzambe lokoyo nanga bongo na seka donc bango babiyaki basala nzambe ya Congo mingi ba escroc aventurier on na kati ya Congo ezana bato basalela nzambe na kobanga nzambe na vérité na motema ya soutenir bana nzambe babika na ba problème bazoleka nango lelo et non na motema ya kotracasser bango ya konyokola bango non donc il y a bien bazali bana nzambe we warake les vrais bazali voilà. Donc le vrai, hein, c'est le Kamebi. Dans ma communion, il y a toujours l'exception, hein, n'est-ce pas, roi prince, hein, dans Katia Londres, et puis la joie de Pichou dans la Katia France. En tout cas, de gros bisous à vous, champion Kayeme, nous va banana Katia Kenya, donc Blaise Kavaïgoué, donc voilà, chaleur, donc de gros bisous à vous tous. Voilà, évoluer ce côté bokeka. A tout bazan na ba problème. Quand le mot to luba. On se pas kutana na ba kuwana, ba shop wana. Aluka kana e mukanda bana kenda poto 20 ans raté. Mais ba msusu ba e poto ngokaka après 2 mois, 3 mois ba PC mukanda. Après une année azu mukanda. Mais msusu akoma 20 à 30 ans na poto ba mukanda. Musala pe amana ngate, libala ko libala te. Kobota te. Mais akutani na ba pasteur ya ndenge na ndenge abondeli ya ndenge na ndenge solution emona na kati andaki mama Betty autour na ma question yo esprit ya nzambe inspiré ngai eloko moko concernant bato lelo bato bamesani mingi na souffrance alors na kati ya komesa na souffrance wana bacréer moi style to pe appellation moko na ba difficulté on a nyonso ekomi volonté ya nzambe. Alors, ne pensez pas que difficulté nyonso et les kakana vie ya bato ezaka volonté nzambe. Volonté nzambe na souffrance pe les grana vie ya mutu ezaka na ba raison ni ba. Raison ya liboso ekozala punition soki mutu azotambola mabe azobanga nzambe. Raison ya mibale ezali soki nzambe azo préparer mutu na compétence ya kopatela lipamboli mbola kopambola ye comme enseignement moko pe boye mbola kopambola ayoke la bato susu mawa parce que pas les cas qui la difficulté. Alors formation nyonso nzamba lekisaka mutu elle a toujours une limite. Mais on remarque ça na bato susu banda souffrance na bango et banda limite ya la. Donc simplement il faut comprendre que ça sous formation nzamba. Donc batika comme ça na. Ils ont un message mon atéaki. Ils n'avaient pas na chaîne na parlant ici une vie anormale. Donc ma situation sur les calélos est une vie normale, mais une vie anormale. Cela veut dire difficulté moko imposée par le diable. Pendant que Nzambe alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire il est bon que l'homme soit marié. Alors Satan a eu à traduire yango na contradiction. Pour lui il est bon que l'homme soit célibataire. Il est bon que l'homme soit condamné dans la souffrance. Voilà. Alors, sans comprendre le qu'on a même pas na yo, mais où tu es pas ça, tu as volonté ensemble. C'est pourquoi tu as les autres la difficulté dans volonté ensemble. Donc, si je comprends bien, Nzambe a permis à souffrir. Donc, au concours, ça peut être Moussa les alakate, Libala Malungate, aux heureux ou heureuses, Libala, et puis, Waninga, on va viser au visé alakate, Kobotate. Donc, vivre vraiment, ils ont marché bientôt. Et ça, volonté en Zambé. Maman, volonté en Zambé, on a l'âge à Moutama, ils ont poussé à Kaka. Alors que Naka na ménopause. Souffrance et éthique. Donc, volonté en Zambé, il y a quoi ça ménopause, la difficulté. Mutaboti te. Parce que comment Nzambe est ça. Donc on comprend que nous sommes volonté Nzambe. Le problème est ça que ton message n'a pas subi son moko. Nous a floué. On est que ton téléma vraiment. Peut-être que tu as un sérieux.
et comment kaka nzambe moko yebi ah nzambe moko voilà na sena moi oyo so raté ko bota ne pensez pas que OK bota na lola voilà oya mokili nzambe aza mayela tsa to bika na sena moi OK donc so raté ya kozwa mikanda ni oza na poto kuna awa yebake na lola tango okile lola so tamboli bien na obanga nzambe okozwa mikanda kuna donc c'est vraiment important pendant que ça kuna au Sénégal ils ont battu tous son bêtis à quand c'est que soka longwe Congo a voyager Libanda Congo difficulté qui est vie échanger mais on remarqué que beaucoup de comme plus pur collègue voilà alors dans moment où tellement le kanzambe nzamba tele yo mosali na yo azali boso na yo le révérend évangéliste de Timo Keka ngai o nazo un numéro de contact un numéro na ngana opesa donc problème nyonso oyo zo koka yango te même pas problème oyo lemba obwa obosa na yo kanisa ki problème etika yo yeba ko tika yo te et nous ka toujours mutu la lancer alors zongi sengo nzambe na nga peso solution oza na sida maladie ya mbaso opese AVC problème mikanda mabota libala nyonso bandoto amabe benga non sambe la pona numéro na ngeza plus 243 81 72 18 8 encore 42 na répété plus 243 81 72 18 8 encore 42 les révérends évangélistes de Timo Keka. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense bien Mandeko Bolanda Biso de comprendre en fait très bien. L'homme de Dieu a si bien dit que oh, nous avons un problème, il y a des balles, nous sommes et ça même maladie. Et tout ça, en tout cas, t'inquiète. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. L'homme de Dieu est là. Bobenge Kaka, numéro APC. Ils n'ont pas affiché de l'autre côté. On va commis évangéliste Gauthier Bokeka, numéro Nayangouan. So, Bengi, anytime. Azaka disponible pour solo naie et puis nous sommes naie à côté de la solution évangéliste côté Bokeka toujours que malé de la sous-émission to chuté mais une autre question je m'en souviens très bien on a une émission Montosala qui la fois passée oh le là qui sur Makambo Italie service au sala qui a Mboka na biso je pense. Donc, on a vraiment Marcelo, Simbi Beza, Bagag Nakati, Libanga TV, Africa Promo de 143 TV. Et donc, vous s'abonnez à la chaîne, on a vraiment, vous n'êtes jamais déçu. On le sait qui service pour le Moka. Et puis, au PC des sous-sous, prophétie, message aux gens là qui pour le chef de l'État, aux amis, le président. Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que feedback est là? Est-ce que Wabenda Kino, est-ce que le message est comme là qui président de la République, service au salaire qui wana et Simbi Penzambo Kaouko. Bon, Maman Betty, ils ont vraiment passé ce qui Congolais, tous les Congolais en général, soutiennent la libération en Mboka. J'ai vite compris que par exemple Boudissa Congo et ça fait Kaba Congolais. Mon sali nzambe, kwa na qualité ya basali nzambe. Azo banga nzambe, la nation na il est aussi la bénédiction de sa nation. Oui. Mais awa na Congo, bato bosa musala nzambe, na banga nzambe, baza na considération. Beaucoup plus baza na considération, baza na influence. Des bateaux de la Bobipe, Mboka Bangouana. Ba accompagner, ba diriger invité, ba Kundu, Bango peut être ba magie de l'évangile, Mboka Lelo par terre. J'espère que Zamba pour ça pour ça la service wana pour utiliser le Congo et ça mais service moko za ko biku misate mais na Congo na tika lo mona mosala dans le mota sala akwana asala mais na sala qui a selon la de Dieu mais ça qui na message bonga qui na commissaire là na qui même la présidence pour que la côte sans papier pas de langai pas que ça la qui à réception et jusque là je pense que là voilà donc comme si que balingi Congo changer de Congo bonga mais au moment là ba dirigeant il y a Congo bazo ya ba artiste comédien bazo ya ba musicien je suis pas jaloux ba artiste wana on ressent la fierté à Congo OK mais biso na basala na tota na part ya makasi au soutenir Congo comme Cameroun ils ont des biso de l'équipe donc tu peux na bikumu mais c'est normal
mais biso pena considération ezali soki considération ezali ezaka mwa groupe moko papa moko bayebani bapapa na kande mpe babebisi mais biso oyo considération ezali voilà surtout bapapa wana oyo bazala peme na baprésident ekomi o paster wana akumisaka président boye o paster ya mutu boye o paster ya mutu boye non mosali na nzambe azalaka ya mutu te oza mosali na nzambe boyokana nkombo tobengaka bino l'homme de Dieu mosali na nzambe. Donc évangéliste Gauthier Bokeka, je pense bandeko boza pemeni ya na président na biso, surtout ya président na biso beaucoup mis un message. Hein, beaucoup mis un message aux ala bien l'homme de Dieu azana message à kopesa na mosali na arabe mosali na nzambe ya président na biso. Donc président Fachi Béton, notre président de la République, avec beaucoup de respect, en tout cas que je vous dois, et surtout pour la bandeko bozolanda émission de partout. Je sais très bien il y a la bandeko pe au bazaba konzi balanda biso, en tout cas vous allez bien sur beaucoup de messages acquérir les réceptions au pesa na musai na zabe évangéliste Gauthier Bokeka, vous allez bien kobenga e aya koloba et donc nini o nzambe alakisi ko na musai na nzambe. Donc ezalaka te catégorie moko boye bokona nini David na kata zamba za mwana muke babwa kaka ye mais kaka ye wana David akoma ka roi. Donc voilà évangéliste Gauthier Bokeka nzamba lobelo aussi ce qu'on a maman Amida. Oui, maman Betty maman Amida, donc madame ya Durkab mboka na biso Durkab mokonzi, donc Vital Camero aza na prison Fibelo, donc komi kaka nzamba simba motema ya bakonzi na biso mboka afin que bapesa liberté na ye nzamba lobi mpona ye. Ok, avant de répondre na question ya maman Amida, merci ça maman oyo ya président République concernant le service de salaki ya mboka. Maman Betty na osenga bandeko yo baza pembe na chef de l'État basunga ye batika kosunge na koyembela ye basungane na misala ya malamu parce que aza na charge mingi na mboko misala azosala. Voilà, merci tant ezo oui obengaki ye peut-être mokunani mosala nzambe oui réellement aza mosala nzambe. Pourquoi? Parce que peut-être azo diriger eza ya nzambe ya yebi. Voilà, merci. Donc basunga ye bakomisa ndenge bandeko bakolenge ba musicien bazora privilège ya kokutana na ye bakutanisa ngapi na pesa ko nzamba tinda so il déjà baza na posa kongwe bonga asala musala bien changement ezala ba permettre ngana kutana ye. Donc concernant ya mama Amida na PCP moto pe na sengi bandeko azolanda émission oyo partout dans le monde bisika bazali ko baza na possibilité ya ko contacter ye to pe ya ko joyer basala il faut ba communiquer les messages na opesa mona na télé boité mais ba lo ba kizaka na musala nzambe moko na kombo ya évangéliste Gauthier Bokeka. Voilà. Donc il y a un message beaucoup particulier. Donc moyen le na télé vous OK, merci. Pour ça na kutana ye na pesa message au nzamba pesinga. Eza vraiment vision moko ya munene ya makasi. Donc ceux qui bazo sunga ye pe ba to pe ba lingi ye ba komisa nini wana comme ça après sa moyenne numéro na des afficheurs à benangai na kutana pour que voilà, merci beaucoup. Hein. Je pense c'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. Et surtout, évangéliste Gauthier Bokeka, oui, concernant maman Amida, ezambala liboso kutu. Donc beaucoup tana te, na imagine na ye pe. Donc ezal vraiment le outil directement panza. Donc pas négliger en beauté, il y a personne possibilité à Rolanda directement à négliger en mode. Voilà. Donc la kutana ye na pesa message pour Nzambati, na pesa ye ça vraiment pour na bola mona. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de qui message pour Nzambapé si tout négligeant un message té. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas Marcelo, artiste comédien, nene, on a vu sur le toi aussi maman solo vraiment, na libanga TV bagago ezo sekisa. Et le stress et puis ça va joie hein, donc au roi prince il sur le petit massé na landi gag ya Fusiline
Davlin, amène les poissons, la maman avait laissé à vous quand il a en tout cas, ça a un plaisir. Pour ça, la émission, tu sais que ça va bien, tu peux ça va jouer à gaieté. Et donc, ils ont un moment où on peut essayer de bon, donc, on va divertissement, ils ont vraiment bien. Parce que nous sommes à Libanga TV, l'Afrique Promo 243 et puis dans Canal Future One. Donc, tout ça, chaîne où et sourire aux lèvres, on est au Baka, et ma joie, et ma bénédiction. Ils ont même un peu sous donc bonne chose dans ma vie na biso donc il faut que la marablo on a s'abonner à la chaîne na biso partager la émission aimer la émission et ça c'est une façon aussi de nous encourager, surtout moi Betty mais c'est de m'encourager dans ça la sous ça la malamu parce que ce n'est pas facile hein? Donc voilà. Bah, soutien à Bino, ils ont vraiment très bien, ils ont un soutien financier, moralement, physiquement, spirituellement, surtout spirituellement. La prière, na Bino, vraiment, ça la biso, vraiment, c'est bon, nous avons ballon, ça a biso. Et donc, t'as bon, ça nous avons ballon, ça a car Bettina, c'est nouveau, Bettina, c'est mon plus que vainqueur. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste côté un dernier message et puis que vos salutations. Vous allez nous avoir contact pour la maintenir sur la émission. Donc, pour ça, dès que pour voir pour difficile, on peut perdre l'espoir, vite comportement, ça y a l'okuta. Donc, pour ça, nous afin que nous amène à l'opé à l'écanapo, ça les là-bas, on miracle, on peut témoigner le coup là-bas. Ok. Un dernier. difficulté makasi alors bayebake nzambo oyo nga nazosalela aza mpe makasi nakotelaki badifficulté na bango baconsidere ngai ndenge nzambe abenganga na kati ya mosala oyo parce que na mosala oyo nazosala eza na bato bazolika eza bato bazose retrouve eza na bato nzambe azosalela alors badute te balemba te baloba te kede ato priya ekoki non alors naza vraiment simple natungisaka bato te futa boyo okutana ngaki nde bapasteur mosusu basalaka o consultation futa $20 nga kutu moto akondima abenganga papa avana bondela mpo na yo ntina no action de grâce à $500 les hommes de Dieu ngai mama Betty même bandeko bazolanda ngai soki moto aza na posa vraiment 2020 oyo mpe mwa oyo tokoti miracle oyo eza fraîche esalama na bomoi na ye abenga ngai bitungisa te place nyonso ye azali soki abiki papa yaka ata na ndako boye yaka oyo naza na hôpital yaka place boye na osengo te ketinelanga mboka transport nakoyanga donc yo moko sonza masalelo nde opesi action de grâce wana etali yo motu ye moko alors nga naye kosenga mbongo te osala mosala nzambe po moto abika amen merci beaucoup ok mbote na ngai to mpe liloba encore lisusu ya suka na opesa mbote leloko moko oyo matinga na motema epai ya honorable Zakari Mapaswe oui honorable napesi yo mbote makasi pourquoi omatinga na motema eza na émission moko osala olobi bakonzi ya mboka na biso pour que Congo échange baluka ta bapasteur oyo baconsidéraka te basangisa oyo bayebana te oamikie oyo bapanisaka neti bino bapasteur évangéliste Gautier Bokeka abajaka bapasteur amiki soki bapasteur amiki wana nzambe aosalela bango makasi ke bapasteur aminene boyebi olo babebi déjà oyo basimba daye bakisi eloko papa wana aloba vraiment nzambe apambola ye nzambe akanisela ye aloba eloko eza vraiment très important et touchant ngai peut-être tozosala émission awa ematinga merci beaucoup je pense honorable Zakari Bababaswe a vu que bambote na biso place azali donc après ça bonne idée hein vraiment bonne idée parce que batata babomi évangile na biso na niveau moko zéro merci batata bagenda kokabola babeki na bakartier ndenge papa na biso Patrice aloba batata babikaka tomonaka bango pete o aka na campagne 1000 personnes batambolaki baveugle bamonaki baveugle bamonaka na monde à part bamonaka paso biso tozali to eza bamontage ya biloko moko asala elokuta vraiment bakonzi ya mboka osalela vraiment idée oyo honorable Zakari apesa bino osangisa babiso oyo nzambe azoutilize biso makasi mpona mboka oyo mosala nzambe moko te nzambe autilize ye kodesinfecte Congo na mungwa koutilize mungwa likolo ya drapeau ya Congo à part ngai baza te en tout cas message wana évangéliste Gautier Bokeka faut koleka ngo mpe na bamédia
et vous allez vraiment bien les sous en fait le message voilà et pour ma penza c'est pas ma cause na côté lié